voyage au Katelia, biso bambongo ile biso bameka makambo ebele. OK, na ina poto na se renseigner pour dans l'état na biso ba condition ba pesaka nge kokaki. Si ça ba dimanche na kisasa ngana koya poto bana na l'état civil. Donc dabi no fona bana na famille na yo. Na bengi famille na ngana kisasa. Pour moi maman ngam tabengi sanga biso nyoso ba poto biso 4 biso tout toza maman moko tata moko toza na poto. Patata de Londres kuta sali bonne foi ya kifona bana na famille. Mais selon ye alinga ka ba ke na mairie po basani basa elemba moko sani baba le ya nyongo ne baba la Benita. Conscience a monné que ça va pas. Il y a des artistes fataye chemin. Est-ce que bigé lelo en sara sous na promoté? Oui. Yo mon en sous communauté atakaka. Jamais. En tout cas, félicitations à président Caleb déjà. Et ça rare tout le monde qui batumi balé ba indi si pela na internet mutumo a télémi a boma moto wana. Et quoi ça mbali boso te? Mbali boso. Na télévision boye mbali boso. C'est ça mutu pardon la télévision ça mbali boso. Et puis ça montre que ba estime na ba respect na ba considération en sa pesa na président Caleb. pour ça que nous avons la demande de naturalisation dans son nationalisation. Sur la demande de naturalisation, on a ça qui pour de Londres, il fallait foutre un bon pour de Londres. Et il fallait choisir une naturalisation comme un mboka oyo ou de Londres. On dit que l'amour est aveugle. Nous comprenons que le foot de Londres, un bon pour de Londres, aya poto, ba risque na joie. Tant que nous remplit les conditions de Londres, pour pas passer de Londres visa. L'État l'a bis à Singi, avant de Londres, il faut un contrat de travail. Donc, il y a un qu'on a compliqué l'État à commander. Parce que, à mon sens, on a annulé le mariage, on a obongisi. L'État comme dire si koyo. Ça lobby. Basi nyonso ba bengisa me bali na poto. Ba sangana. Ba yebisa me bali ana. Ba bazongisa bango bambongo na bango. Mais yango penga na lina tu na mama. Basi nyonso ba bengisa ba me bali na poto. Ba mibali ana ba pesa bino bisengo bo sangisa pe ba bilengi na bango wana nyonso mibali ana ba pesa bino ya kini bo zongisela bango sinon bo bando yenga kaka bongo moko. C'est clair. Toko bala na ngam proposer que toko bala na oya plus vite parce que tout clair. Pour tout ça analyse à mon déni. Très clair. Ngande mutu na proposa que tout ça ni to bala na c'est que de Londres qui n'ont prêté. Voilà. Celui de Londres là bali mutu na Kishasa. C'est clair. Au monika la kisi motema na parce que de Londres za na pototi. Ndeni ni alukia bala mutu na Kishasa. Donc c'est place azalaki. Que mo bala bete là oli solo li bala te. Mais comment yoko proposer na ya o bala nga? Yo mo comprendre que mutu na besoin poto. Oh yeah, azana ngo besoin za kaka alo. Poto, alo bi clair. Azana besoin poto. Alo abeteleli solo te ke to balana. C'est vrai ba ki na relation, t'as dit. Relation mutaye ba relation o akumbeleza mobile. Vous êtes sur Top Media TV. Mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, bino baye bokozo libako kolanda biso na ngambo mama Sarah, tozongi lisusu na kanisi o ezali 3e émission depuis Tolamoki, les deux ali lundi, les ali je mokolo liboso ya mposo. C'est-à-dire mais s'il vous plaît na je suis encore na 15 secondes. 15 secondes. Donc 15 secondes. Donc, je suis encore dans 15 secondes. Annonce nanga ezwaka tout au plus 30 quelques. Et puis non, la mona journaliste a dit koukoumate. Non, mon a été. Mais au commun d'Agomona, c'est qu'il faut accepter. Voilà, mesdames et messieurs, bon, une de bande d'émission Nabiso, abonné à Sarato la télévision. Bon, à ces pélites. Est-ce que après retirer ma mounion sur le lobby? Ce que ça, moi, en Nzambe. Retirer ma lobby. Ce que vous allez pena, bana banzambe. Retire ce que tu as dit parce que au kota qui n'a ma canne, c'est été.
Je retire. Voilà, Nzambe azokumu. Bisope to limbisano. Bandeko balandi émission Oboende to kolukato bande émission oyo. En tout cas depuis un certain moment, il faut qu'on se le dise. Biso to komo soutenir na biso ba faible nyonso, to komo soutenir na biso ba comédien nyonso, ba bazali na poso biso photo lobela bango. Ils doivent toujours passer na nzela ya commercial kuna po ba luka moyen ba sala oyo donc sengeli. Ba o déjà bloc déjà si donc kangamaki en tout cas biso to continuer bongo kande to salaka mais bino ba yeboza na besoin ya kokota pour la promotion na bino ya kotalisa ba biloko na bino kozala mie ya koleka kuna na ngambo ya commercial ya ko discuter et puis koyeba ba formalité ni neza kuna pour na mosala na bino. Aujourd'hui il y a événement munene utaki ko salema na showbiz na ngambo ya Hans Lozolo. En tout cas nous remercions la présence de tout un chacun. Il y a bandeko ba kinaki ko soutenir frère na bango affaire ya pardon ya Hans Lozolo aussi. Beaucoup de personnes ba médiatiser ango et pas ya maman Jolie Kalunga et belé ba bingango faiblesse et belé ba encourager président Caleb et belé ba lobby il fallait pas et belé ba lobby non. Maintenant il est temps que ba comédien ba comme qu'on soit conscience que on n'a plus le droit na ba erreur parce que bazo comme ba millionnaire ba nigérien wana lelo ba millionnaire na ba millionnaire o ba tondi sami wana bango nyonso muto aleki présent Hans Lozolo na expérience azate ba bandi peut-être mosalo na simana ye mais bazali ba millionnaire. Il faut être yaka ancien peu baza ancien, mais moi je ne pense pas que ba maman wana ba koki kozwa temps et belé koleka oyo ba présent Hans Lozolo ba zui parce que so qui to zui naissance ya Nollywood, je ne pense pas que Nollywood azali na expérience il y a plus de 30 ans, je ne pense pas. Voyez-vous un peu, donc c'est un peu ça. Nollywood azali il y a plus de 30 ans mais azara déjà bazaro ça ba film mais bato ba ko ça ba plus de 30 ans bazali parce que ba Karachi qui exista ka déjà bato ba sala Karachi ka ti lelo ba sara film. Donc mais elingo la saka que tant il y a expérience en sa sali na ebelo ba epe na sima aneti ba chukuma ba yena ba ona sima mais ba millionnaire tu comprends ba Walter na eza na bato ba ya pe kala baza na bango très bien mais par rapport à bato bazo ya na sima na bango ba millionnaire baza na Nollywood ndezo sala moi Bilinga merci beaucoup pour ndege au compléter nga sentinelle na mbongo ebele biso so ba choro la sentinelle obi ko linga te mais ba balinga ngo feza sai so be vide loin info mutu mo papa mais jeune ba che sentinelle oboya ba petit na poto ba mone bien te na bango jeune mais sentinelle. Très bien, voilà, merci beaucoup pour ndenge compléter nga ba ndeko balandi puis to betela biso pe lisolo oyo ezo sala pasi ya ndeko na biso de Londres na kanti batu ebele basaleli yango ba analyse batu ebele basololi na makambo o batu ebele batomboli yango mais nga na mama Sarah nan to salaki analyse te to zolinga pe to apporter pierre na biso par rapport à situation oyo mama Sarah suite bandaki déjà moi ya opeso sous dombo te zalité to continuer émission na biso aujourd'hui analyse na yo réaction non par rapport à rôle oyo le président Caleb a joué pour na Hans Lozolo ya kokoma tina niveau ya kosenga mama Kalunga pardon oyo ebele mokili e yebaki ke c'était impossible pour na Hans asenga ndeko na ye ya mwasi pardon wana ke na ngambo ya vema dilu mama we ngaka imatinga na mutema oye mbaka ya malu bia na ndio polinyo komiko pesanga pasialiwa mama moko imati tadi pesanga pasi na kanti ebele OK ti na embintembo na kanti ebele sikona mitu naka ba copine na esaka bango ndeni tomba yo kaka nzembo mbali na ya kufa akanti mingi nzambe na ngai na pensée ta dit Sarah oyo penza na zo penser nzambe wani ke mobali ayembela nzembo mobo esiko mobali ngwa na pensaka neti mama na biso Amazon na pensaka sur ye peke so nzembo papa mba neti nzembo ayembeli o ezobeta
ayoka ndeni makufa mawana matinga par rapport à la question ngobia angana leli sila madiluye Sarah, tout kuna ndenge nini papa je retire ça timba madilu zaka timba on habite eta munonke beta mali bakute angana leli timba madilu ye mama ye kati na réfléchir mingi moni azala na camarade nanga moko azala pe mwasi ya musicien moko akufa naomi chasko na pe tadi tala tadi eza biloko mosusu okolo kobeta yango kara mobali nanga akufa ye akufa me kokufela mobali ya musicien eza pasi po nzembo nde ezobeta kaka na bar siko oyebisanga ntango oleka na mutuka ozoyoka ngo mais nga na tuna question mosusu te nga na continue en question te eza imero naza nango sikoyo so comprendre ngati fo bimisanga na kati ya mawa oyebi mpasi ni bango bayokaka profond napesi neti exemple nete ba bm azali kutu ye aza mutu afuta mbongo na Hérita yembela ye siko soza tosala neti exemple ke Hérita azalaki mobali ya Bernadette Masengo siko nzembo wana bm ndenge ya kitoko bongo ayembela ye mwasi na ye siko aza te envie ozoleka koka moteme ezoke tadi tokoma nene eza crise siko mawane matinga bandeko na biso nyonso bokufela mibali na bino ba musicien courage ça choque na comprendre no kika mawa moko ezomata soki mobali no aza anonyme aolekane inaperci mais soki ayembela o mpe banzembo tadi ils ont risqué. Merci beaucoup, Sarah. Ils ont risqué. Le pardon de Hans Luzolo, tout ce que les gens racontent, ta réaction est Gozalani, Sarah, sur ce point. Moi, qui n'a raison, tu es sous la maramoussous. Donc, il y a une question de Imer. Imer n'a pas net na minute on a mawa. Net pour na Hans, tu le barra na Hans, ngana yo kaka. Aboyaka. Interprétation de. Interprétation TP Aboyaka peut-être Azaki était. Mais moi j'ai eu conscience à mon que ça va pas. Il y a des artistes fataye chemin. Est-ce que vous avez un sarasou na probité? Oui. Yo mon en sous communauté attaque. Jamais. En tout cas félicitations à président Caleb déjà. Ils ont rare tout le monde que batumi balé ba indi si pela na internet mutumo a telemi aboma moto wana ekoza mbali boso te mbali boso na télévision boye mbali boso ça mutu pardon na télévision ils mbali boso et puis ça montre que ba estime na ba respect na ba considération en sa pesa na président Caleb à soumettre et puis aussi j'en suis sûr c'était aussi la volonté de 11 parce que ceux qui Hans Alinga qui était présent Caleb Akora qui kolobata pendant 5 ans et puis mission ngé sala qui déjà président ba solo là qui Hans il faut solo la boy pour na makalunga za yaya faut sala boy alors to benga cameraman ya donc ba solo là qui en tout cas le pardon c'est une puissance qui libère oui. Félicitations vraiment na président Caleb na acte au sali et aux amalamu tout le monde a payé tout musuba landango donc quoi papa na biso elombe tout le monde a battu bomana awa bana simba bomana papa ça là t'as quelque chose et là na yemoko papa bazoko massacré peut-être que papa a massacré papa n'a pas de choix papa zo finga ma et pas bateau baza bien identifié donc voilà ngala on peut sera merci na président Caleb et puis félicitations à 11 parce que déjà
Batunios soutenir besoin courage Joanna Senga pardon face à la caméra. Oui. Félicitations. Je vis ses larmes et puis c'était sincère. Non, ça m'a choqué. En tout cas, hier, s'il y avait des personnes qui nous avaient mal compris. Papa, si hier, il y avait des personnes qui nous avaient mal compris, aujourd'hui, je pense bien que... ouais, je n'ai pas accordé au dans nos commentaires. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez pas nous condamner, vous n'allez plus nous insulter qu'on était contre le président Hans Luzolo. Je pense qu'il y a des personnes qui ont contribué aussi. Il y a Koyepsa, notre frère, réveillez-vous. Nzelani Ozoko Tambola, Nabanani Oyoza Nabango. Aujourd'hui, le bon Dieu a fait grâce. En ce moment, on n'a plus de problème avec des gens. C'est ce que nous, on voulait. Ndekonabiso, Asalaka Imour Naye, avec sa fille, avec ses frères, Aliaka, un garçon humble. Après un temps, à Kotaki, Nabambou et Mamobou, il y a un envoûtement, mais le bon Dieu est grand. Il a été délivré na Yemoko avec ses décisions. Nous connaissons beaucoup de choses. Otoko Lobate, Hans Luzolo va de l'avant. Saratola. Okopangusanga motoki na elongie ya mama na ye bebe tala bato na mboka bazali kotala biso olingi osala eloko moko ezalaka te keba okobebisa lokumu ya foyer mama oui, mais la contre-temps vraiment na yebiti aussi so yemba que son âme réponde un peu papa. C'était un grand parmi les grands. Un grand musicien. Avant de côté nabiso. Un grand musicien. Na so l'équipe mbinza de. Là yoka ketile no. Avant comment il peine. Ya omoni mao na zaki nango ememinga na banzembo ni. Là yoka ketile lo. Très bien. Saratola, aujourd'hui, notre frère aussi, na Combo, il y a José de Londres, na Kansi donc Yebiye, Azali Moko, il y a un comédien. Quand tu as suivi d'abord passage à moi Sinaye, Koloba était de Londres, Azali na Poto, mais mon limo, Nanzoto Azali na Kinshasa. Yo en tant qu'une femme, analyse nini okoki ko sala nan par rapport à. Ngana na Poto mon limo na Nanzoto Azali na Kinshasa ndé. Ngana na Poto elo wanga na za abo molimo nanga na nzoto eza na bandundu. C'est spirituel, donc spirituellement je suis bloqué quelque part. Mais oh za ezara elilingi nanga mais kibongai eza caché quelque part. Donc ba terme à langage mususu tadi ezara ba langage codé, c'est spirituel. Mais ba tu ba comprendre te ba mona ra mutoloba. Mais mutoloba marambo o ya sali. Po de Londres sera dans la Suisse. Mais nous autres, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de choses. Analyse Ninpeo, Kiko Baksesu, Maman Sarah, aujourd'hui, la majorité des mariages à Bande Konabiso, comédiens, après avoir Kobala, ils allaient à Bassi, ils allaient à Mibali. Ils ont créé toujours des problèmes, problème. Mais bateau pe bazo koyoka pété, bazo continuer ka golinga ka ba comédien nango. Ndakisa ya Kulutu José de Londres au lelo mwasi azo ko réclamer ba mbongo na ya pasi ya bengisa ye na poto et donc arrivé en Europe aye ko bala lisusu mwasi mususu na Kinshasa o ezali comédienne yo koki ko lobani. Na tindakai. On doit tourner sur question. Oui. Est-ce que ce que l'ingani na mobile, vous avez obligé de bénir la photo? Non, mais c'est ça l'amour. Et il faut faire la place qu'on a papa. S'il te plaît, t'as dit. Oh. Tout ça là, le contraire, il y a au Bible et l'obité. Bible et l'obité. L'amour est la responsabilité à mobile. L'amour est la responsabilité à des personnes. Ah oui? Vas-y. C'est la responsabilité. Tu sais que tu as bon le débat. Non, c'est la responsabilité à mobile parce que l'homme quittera et s'attachera. Voilà. Donc, c'est la responsabilité à mobile. Même Bible les Olobake, Marie aimez votre femme. Balobaka na femme a aimé. Balobi na moi si tellement nzamba yebe ke biso basi tozaka ben poli eza nature tokotama nango alobi na moi si
soyez soumise. Nzamba pesi biso part des choses où eza la soumission, où eza défaut de naissance to botama nango biso basi, ko se soumettre parce que to linga ko dominer. Moi ça linga dominer. Azaka likolo. Voilà, nzamba senga biso la soumission. Nzamba senga mobali alinga mwasi. To ça débat moko mutu mo azolo ba o e komama wapi ke fo mobali nda banda mwasi te. To son ka na Bible. L'homme, mari, aimez votre femme. Comme Jésus a aimé l'église. Voilà, femme, soyez soumise. Sikoyo, toboyi te soki il paraît entre guillemets de Londres mutalinga kae. T'as dit, omoni mobali sura lingi mwasi. Ya liboso so azana mbongo. Aobala mwasi wana sans en réfléchir. C'est ça. Aobanga nini? Nalingaki mingi bato msusu yako kozwaye. C'est ça. Et puis osala tout au monde on mibala potuti. Osala tout abengisa osala nini? Beaucoup ma place moko. Beaucoup ma place moko. Bo fonder foyer na bino. Fonder foyer. Mais ce qui lelo différence wana ekoti na kati ya bolingo. Ngala benga ngo l'amour n'est pas compatible. L'incompatibilité dans l'amour. Bato ba commencer makambo po mokile mona. Ah, le quoi na mbongo na lingi star. Il y a linga star de Londres star. Et bien pe que de Londres a sollicité un peu partout. Pour na kanga ya ça bien privé nanga. Il faut tout ça mariage rapide. Parce que so tali na place moko zolo ba wana lobi to linga na de Londres na kin. De Londres ebisinga ke alinga aya pota sara ba démarche mais esimba raté. Déjà mutu bolingani mais kana début à relation abando betelo déjà ke alinga aya poto mais esimba raté. Non, allez-y comprendre. Yoko aider pour aya poto te. Mobala na kisasa. Sora lingi yo akwa imposer o tadio ya Kishasa. Basi ebele balinga kate sara. Noka kasi na obende wana. Allons-y. Noko mawana. Soki moi sozobo ya ki o ya Kishasa, c'est que mobali face à la procédure o babenga ka procédure ya mariage. Mais ya zoloba. Tangu de Londres ebise ka sali ba démarche nyo se simbité. Ya ebise dans ce cas to balana. Nazoya obala nga de Londres nda ebisi abina ko balo no bongo te na mona famille de Londres pas tali pe intérêt na yekuto abiba ya basamba moko civil moni maloba epesa biso histoire nyonso mais yemoko yeba mamba oloba te mobali muta proposa te yenda proposa de Londres dans ce cas loko lingi poto ndenge naza awa na luka moyen na ya to balana na mairie pour que permettre yo aux accès au quota. De là on a dit oui, soit au sala bon mais faut na banda na procédure ya famille. Ya famille, oui. Nous sommes les Africains. Il y a PCP accès de là on a kutani na famille aye basali o bakoko sala azongi poto. Na kati ya l'amour est aveugle. Tant ozongi poto. Ye moko azolo basusa bi batu ba komo benganga ngakuna linga ko chango. Batu ba komo benganga. De Londres mobile linga za mobulu azaboya za ndumba. Soyi batu ba benge ba appel mingi ake na mairie annuler mariage. Yo waka c'est mieux parce que to ça l'analyse en même temps to kapo batu msoka on a fondé makampa. Parce que il y a biso quand de créer un problème. To yo kamona. Poto. Oui, Nzanga. Voilà, yom to bengsa ki na poto mais lelo tozo ka ba kita. Problème pene uti wapi pour lelo boko matina ba niveau oyo. Peut-être que mon a une émission et lelo yo pour les kine émission makambo ezaki ya binomoko mais lelo comme na ba télévision. Makambo comme premièrement merci na parole. Makambo comme boye parce que yé monde mtabe mango na média. Nga koyebana na José ezaki para connaissance ya copine moko ando sala théâtre en 2009 na yaki sasa première fois na yaki sasa parce que nga na poto mwana mokela kolina na poto na lengi ka ba masato kitakinto sangani toke kovanda na hôtel ya Jean Willy Yaba na kanda na Kasavubu to komi hotel wana masa moko boye na bengi abi angalo mais comment ça
Attends le balaye. Comment une femme a quoi que non ceux qui des gars poto na loyenge ya baya tomati na avion to sans objectif. Le femme vous devez vous respecter faut miper ça ba kilo. Yangwana eroza na objectif aux autres tambola kaka na sentiment okuta na be kaka na sentiment. En tout cas, les lots tozaka la début à relation na bango to suka kala début à relation na bango. Et puis deuxième émission la troisième émission. Voilà prochainement. Début à relation na bango, place on a qui ko expliquer bino que yé moka ke sous annuler mariage. Yo de aba édition que mobali wana za mabe. Est-ce que olingwa kota sous poto? Jamais. C'est là to suka wana. C'est to yoka. Yoka na nous début à relation hein ayaki non na loyenge. Na loyenge et puis basangani na baninga bakefana non. Donc d'Afrique du Sud, mais nous autres vite fait donc d'Afrique du Sud. Moi ça na koya. Ezara Afrique du Sud to Afrique du Sud. De Afrique du Sud. Du Sud. Faut baby ça monoko du Sud. Ah. Ay baby sing is monoko. Monoko Afrique du Sud. Ay koya na José de Londres. Après ne singa kaka fi mo bien tout asingi numéro est-ce que na koko ya kota la kayo hein tout solo la na ko bikin tele bi misoko la sa kokin c'était comme ça. Alors ba gérant ya hôtel wana bozana ki ça boko ki ne mo vérifier Jean William ba na solo na ye après autorisation ba gérant hôtel bando ko José de Londres de l'hôtel wana Rocha na José baza vivant ba profiter en réalité bino histoire ndinga na obete la bino ndinga de Londres ande ko ya ande ko lukanga ndinga mo pa no pesa bango bambo mais t'as dit ta ça nazana lokolo baté to français na ngaya bien to continue au jour pardon puis monter ko kutala devait te développer pesa ga lisole ke lango pe bien vous développez bien après nga été donc de Londres mtalinganga aza yimoko ngape na ina nganga moko naza libre de kolingana na de Londres pato lingana na de Londres na kisasa na ko zonga kinda asinginga to bongisa et ko sa janga ya mi téléphone après be ko sala ke ko bana kinga na ko mo bimana de Londres na bomba de Londres te na fichier de Londres à l'époque les arabes sur site mon Skype sur Skype si je me rappelle la fichier est trop tu m'as dit que développer moi la main les linga na ya poto mais ba démarche nyonso na sala et pesa poto zo pesa poto ngabi bon ngalo ko na stable na poto ba condition ou ba singa kana zo na poto so ba condition na ko kisa comme ça plus simple au lieu de le voyage à gauche à droite to ko bala na ngam proposer que to ko bala na o ya plus vite parce que to le c'est clair. Libala, t'as dit, au moins Libala, c'est l'homme qui propose. Tant on a zolobawa, bolingo, et on a responsabilité à mobile parce que mobile n'a pas la été. Moutazo luka démarche na ya mukanda donc de l'homme dans l'obi de na lingina bala yo, a lobi boye. Bozo vivre, copine, mais pour ça na ezalaka ya poto asaka ba démarche et simbarate. Soki ozana tiyo oyo na kosala pona ya poto olakisinga ya bite ba tiyo ya kokende kolakisa okota bimeza ba démarche musika malamu na ya kin obalanga ya qui a proposé mais aussi Masara asali kaka si bonne foi tadi te awa photo koluka te okotela mutu mais faut te faire comprendre batuto te ya batu parce que mobala betela oli solo libala te mais comment yoko proposer na ya obalanga yo moko comprendre que mutu ana besoin poto ye azana ngo besoin za kaka alo poto alobi clair azana besoin poto abeteleli solo te ke to balana c'est vrai ba ki na relation t'as dit relation mutaye ba relation o akumbele za mobile yebi ke na sara na ngana ndaku fioyo no sakana ne ka to tikana na biso parce que de longue relation na ena ye ba ki relation de na de Londres te mobile bama atoli. Et puis au début ayebso ke nazala kana posana kende poto déjà t'as dit faut yebango mobile soki azana posana yo soka lingio yenda olobake mama na komi prête na bala on a mon famille. On doit aller voir le parent. Mon bala betelo li sur la mariage te. Ah après ba sur la liste sur la mariage te. De Londres proposer pour un voyage, yé mutaeli de Londres li sola li bala. Wapi faute de Londres. Te wana ndeti na moni nanu. Non, début à relation c'est clair.
Et puis si on lobi que de Londres mtalinga inga azondi masuste parce que oh. Ezomona na yango nga azondi mananga suste. Et puis ndeko na moi si langage n'est trop excusez, trop vulgaire, hein? Moi, Noko aleli, donc Noko, Dala, je sais pas. Dala, non, Dala, t'as dit. Photo sunga bande kona biso abasi. Oui, surtout bande kona biso bona pour. Ngai na zone di mananga teke de Londres alinga fi o ye moko alinga de Londres yango azwa kina temps ya kosala ba démarche oyo so parce que de Londres so alinga ki de Londres mtanga ebise mama na komi na posa na sani na balao. Mais mon bal a bêté le lit sur la libala, t'as bêté le sur la voyage. Si au PC à balader. Et ça a poussé à quoi? Mon nicobala est un consentement à mon bal. Mon bal est soit lingio à bala. Jamais yo à tous en bas milieu, ça me papa. Bas milieu un gros balanga. Et ça a monté manette, bon vendre. C'est clair. Tu bala, on me proposé que tu bala na oya plus vite parce que tu. Ah c'est clair. Pour ça analyse à mon déni. Très clair. Ngande mutu na proposa que tout ça ni to bala na c'est que de Londres qui n'ont prêté. Voilà. Soit de Londres là bali mutu na Kishasa. C'est clair. Au monika la kisi motema na parce que de Londres za na pototi. Ndeni ni alukia bala mutu na Kishasa. Donc c'est place à Zalaki. Là où se trouvait son trésor. Relation na bango tom Zaki a kosa leka. Yo moko proposer mo bala Zaki pour le mariage, le mariage ya ko voyager. Yoka. Ba voyage au katelier biso ba mbongo ile biso ba meka makambe belebele. OK, na ina poto na se renseigner pour de l'état na biso ba condition ba pesaka nge kokaki. Si ça ba démarche na kisasa, on a na koya poto bana na l'état civil. Yo ndabi no fona bana na famille na yo. Na bengi famille na ngana kisasa. Pour moi maman ngam ta bengi sanga biso nyoso le bapoto biso 4 biso tout toza maman moko tata moko toza na poto. Patata de Londres kuta sali bonne foi. Ya ki fona bana na famille. Mais selon ye alinga ka ba ke na mairie po basani. Basa elemba moko sani. Baba le ya nyongo ne baba la Benita. Moi sinanga baboyi catégorie. Babi no voyou wana esco wana ndumba wana baboyi na bango yamba de Londres. Mais de Londres ko baboyi yo mama botinga za awa. Tout ça la libala. Donc koya na convaincre maman na ngana yimta botanga arrondimane comme ça balé. Tout ça pourquoi? Bolingo. Merci. Danga awa. OK. Tout ça liba démarche na kin, to balali na kin, na koti si papa pe na ambassade. Après ko kocha, vu qu'il na ki mutamile na ebele mi pela mi batamile ba musicien ko tu ba comédien. Ba comédien so anjo fungulanga. Tala de Londres boy, tala boy so ba benginga parce que na mutu mo so na décision na so ambamo na so ngasimate. To balana de no si je me rappelle en 2009. So ba benginga na kina na police na pesa autorisation pour ya poto na kina sali plainte na nile mariage. Kama obonde langa na kina fungoli dossier. Siko police alemba tadi na lembi langa. Oh basini moi ça sanga. Et puis loko yo na yoka ba frère rebelle. Et ça la clé ya basi ebele ya poto. Donc faiblesse ya ba nana audio c'est là. Nana audio ndeko moko ebisinga bi mama Sarah oza mayelo moni makambo zolo banga e uchokomelanga. La moi général makosa tinenga audio. Donc comment lokola faiblesse ya mibali ya Kishasa point fort pour na bango abi mama Sarah makambo zolo bangai e uchi kokomelanga. C'est bizarre. Basi ya poto moyen ezate. Bango moko ba obimisa mbongo ba bengisio. Et puis nenga bengisio wana alingi okoma machine na okoma machine robot. Tadi obili le maman mbongo ne apasi. Okofuta ngo tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Yoka audio ate kombalo atitelinga apesinga la mawa yoka. Voilà. Ça choque en tout cas. C'est pas bien. Audio. Tout c'est gâté. Yoka. Sarah, félicitations pour l'analyse spéciale de José de Londres. En tout cas, pour le chapeau. Ah, on a pas tort. Surtout en Europe. En Europe. Mibali, bakoma basi bakoma mibali. Donc, allez-y comprendre. Si on dit mibali, bakoma basi bakoma mibali. Basi ne bakoma linga kokonza mibali. Donc, en fait,
olinga kokonza mibali soko olingi bakonza yo otikala na libala okomi lokola zoba kwa tu vois donc moi ça ozwa décision nyonso moi ça ozwa donc anyongo yo quoi en fait soko boyi divorce donc soko mo telemelo bi etake mibali malgré soko mo telemelo divorce mba moko parce que moi mibali moko alinga te moi ça comme atina niveau wana donc que analyse au sali vraiment za maele ça en tout cas coup de chapeau bango programme basi ya poto ezaka nini alingi bango balinga mibali vraiment ya pena beaucoup biso na poto balinga pena mibali surtout so aza na mwana moko bavisaka siko ndenge nini mwana moko fona zo mibali moko boye tozala ne aobotanga bana mibale 2007 bien 4 na suka wana monde ezalaka debien na siko na so bolingo debien na la so bolingo mais après là comme on comme na bana misatu 4 boye alingeli obul po ndo luka yango na tibana akomda na 4 bana ebike nde na bona ngobotala nga susté na kosala nga susté na kosala susté na lolela nga mbonga bana donc 4 bana les gens faut compter ba 1000 na ndambo soka atira musala na yebe ba futi na chômage donc comme ba 3000 na ndambo ba 3000 na ndambo asuna tira na hotel azana tira na hotel sara kaya kocholi banda donc comment soko kokwisi en fait soko bolingo kokwisi wana donc soit à dégager à choli banda soit tu bon baloké donc ça va bon. Mais en tout cas, moi, ça me fait trop mal. On est continuer Naza kutu na posa yo continuer en dépôt de comment ça kanda. Non, comment ça nga déjà kanda. Et puis t'es to ka terminaison. To ka terminaison. Donc bango l'état congolais, l'état européen lemba bango. Soy ba solo lina de Londres akia zongsi dossier. Soka babebani a retiré. On dit ba fonctionner ndenge moko ba nyonso. Presque non, eza basi nyonso te la majorité des femmes insensées. Excusez ngai terme oyo et komi ko bundisa bat. La majorité des femmes insensées c'est comme ça qui fonctionne. Baluka beaucoup plus ces sentiments que l'amour vrai oyo. Bible donc etangisi la biso qui komi oki ofui oboyi oki ondimi bando mona ko avancer mo a moment baboyi et ko ça que ne ko ça demande de naturalisation na son naturalisation donc a compliqué mon voyage à de Londres landa bien parce que to katango ce qui va ébisser ma cambayo et puis insensé hein limbisanga ndeko nanga mwasi donc yo zui preuve te mais pour batu ba bengo oyo kate donc elle vient s'exposer comme ça donc so batu ba benge na mobala rolinge tout oyo azama te mais aza déjà yo kasi do azate siko oyepe mobala ngo te nalobi yo kanisi azate mobala opaye ka bosaka na non mais parce que moi si mobimba c'est là moi si mobimba zo décision ka ninga yo kaki abiso ba bengi ayoki mikolo ane ake alanile mariage ça so esili activé siko au fur et à mesure asali ba transaction wana mingi ba mbila alembi baboyi siko kokoti siko pesa de Londres mukanda et comme siko ba procédure yoka procédure oyo basenga qui pour de Londres à kota yoka ça que ne ça demande de naturalisation na son naturalisation sur la demande de naturalisation on a sala qui pour de Londres il fallait foutre bambongo pour de Londres ya et il fallait choisir une naturalisation comme mwana mboka oyo ou de Londres ya on dit que l'amour est aveugle ne comprendre que le foot là de Londres bon pour de Londres aya poto ba risque na joie donc ne corrompu ba condition soit de Londres pour pas passer de Londres visa l'état la biso sengi avant de Londres il faut un contrat de travail et là donc yemo konda compliqué l'état a commandé parce que à mon sens te oye o annuler mariage oye obongisi a comme l'état comme dire sikoyo de Londres contrat de travail tant oya ali mbonga l'état te asala mbala moko la besi ba porte pas ba congolais nyo surtout bazara na ba entreprise a na mboka na biso na Suisse awa congolais nyo so aboya ko sala de Londres contrat de travail congolais no so aboya nazori ka pa mama na ngo de Londres finga tongo butu mo na mama so na ya na ngo mwana ngo mobali chef na ye ba ko na tribu na mona chef na ye ayaka tina ndako na ye yo mama na nga na ko le pe na posa nazana mobali ba via loyenge et portinge lo comme côté dans la poste naza poser maman nga toninga to ko continuité ya audio après
Yemo azo reconnaître que Azam Moutou. Il y a le yenge. Donc, après moi, je peux pas coacher le code de bonne conduite dans des choses comme ça. On va essayer on va essayer d'analyser ça après. Tous on a nos labos, yango na bana que ça yo la majorité ya femme ya poto les insensés. Ceux qui abebani na Josué na mobali, babazane ndaku moko. Mais pour yo qui sa Josué pasi ba remplacer kaka mobali na mobali mosusu. Okomona pe azu insensé moko boya pitbull ya mobali akomi pe ko bimana yepe pona nyonso wana kaka ayo kisa maman nous avons vécu ça même na famille nanga même na millier nanga c'est-à-dire boswana ki kaka na butu na mwasi boyokani biete na tongo il cherche même ata na YouTube même ata na ni il cherche. Loko la peine à poto, il y a beaucoup de noko, il n'y a rien à faire. Gigolo, tondi sami tellement moi et belé, azo tambulaka na gizi na ebo na nzelaka azo luka era kokuta na yo bobandi. Et après, elle a commencé à salir d'Aberer, à quoi kozonga et comme trop tard, elle a craqué. Place mon sous au Kénézate et aux Awapi télévision pour venir nous exposer. Émission makam au s'inquiéter ok nambila ça fait mal hein ça fait mal obomi mariage pour la petite explication aux hommes sous la mbila franchement n'habité en tout cas Sarah nous allons nous limiter ici cette émission est gozamoulaï mais place mon sous avant na sa émission au place à lobby basi nyonso ba bengisa me bali na poto ba sangana ba yebisa mibali ana bazongisa bango bambongo na bango mais yango penga na lina tuna mama basi nyonso ba bengisa ba mibali na poto ba mibali ana ba pesa bino bisengo bo sangisa pe ba bilengi na bango wana nyonso mibali ana ba pesa bino ya kini bozongisa bango sinon boko bando yenga kaka bongo moko oye pas Patrick oye pas Christian oye pas Christian oye pas Fer oye pas JB mais oui non ce n'est pas bien donc babilengi ya batu wana bozwa bozongisa lobe ko lekalelo merci.